Mbote na bino nyonso bayebalandaka biso na chaîne na biso Pedro Production na émission na biso ya Mbeto. Bandeko nyonso boza liboso ya Grâce TV nayebi ke mbale uti koleka bobengaki mingi Mama Levitique en tout cas tolandi yo to bénéficier na oyo oteyaki biso mais mingi pe ba régler ezaki ebele ezaki pe bandeko mosusu pe babengaki bayebisi ngai oyo bamonaka bakokoso na mabaya na bango mingi na ye mpona bino basi ya poto basi nakoloba mindele te baso bauta kini bokenda na poto mama oyo ozalaka ana kini ekozalaka ozalaki fidèle na kolanda basérie na bongana na sepelation na oloba émission oyo esanga bien oreye pembeni mbeto pembeni yango nde mbeto yango nde esali mbeto bamama poto ozalaki na Kinshasa ozalaki na mobali na yo chéri nga fona nayaki poto likambo kokamwa mobali ya bato asali tout abimisolo mikanda abengi so ekomi na poto mais likambo kokamwa bofandika misusu basaka misusu 6 mois misusu voire même une année mbala moko changer surtout bando ozwa musala okoma na mwana poto okoma no parisienne o bando ozwa musala osasu na tante or servi mobali na yo osasu mobali outi musala mobali abengo série neti nga fine na ngabu nakoma neti mwa mobali abengo chéri viens naza posa na to sa masula mbeto papa kuna moteur nezo senga mais yo eba so oh chéri naza na tante omoni kila outi musala okoma kuto ganga impoli moi ça poto mbem poli okoma kuto ganga oh chéri na outi musala mama ebongo pende ko sana taba sengi yo atana buto bi na moike non oza outi osala musala oza kolemba na buto ba olalisa olali mbeto ya ndengo zana se ba tomboli ka kota omoni kande ya sabuni na se ba soutien so ba tomboli bwe o to kesa la poto ba mafuta bando so msosa takuto soane nzoto na ote ba tombo bala tubo ba na sula ya atatu no parfait mais mo ba poto bando yakite mwa kasa uta musala surtout comment on salé ko le kambali mobile ça sur le côté mais yo bosse ki wande ko lelati bosse ki na Kinshasa so mobile simbi moteur na yo a ko charger vraiment carburant na 20 litres mais so comme na poto okoma kaka mobile so bandi kaka fo 6 7 saye wana yo ata sayango ba tsaka 5 litres et pas na yo va consommer ka 1 litre pose en temps te fatigué mais c'est ka mimi libanda yo mto liboso ba diko teba shuo bongisa libala na yo mama mobile batabimisi mbongo be na famille na yo abali yo afutoli ope mbongo tike oketi poto mais tantôt c'est ça te et bon bande ko tala ba seko bomba kangwana poane yana pesa ka nzambe raison abenga la femme de Tsunamite une femme de distinction basa bokesen basi baza bokesen to aka ndenge mokoti basi ko bateke mwasi bandenge mokosi mwasi muso soigner moteur na bien o koti moteur o talobite oyo mwana botami siko bien mais ama casse no ko soigner moteur na mais yo mama poto na poto ça ba beto kitoko boza to monaka ba dra ya kitoko bo reya kitoko mais yo bando tikaka ko reyo wana ekende emoza kana tante bando tika mbetu bandaka bando salaka mkolo wana elekala papa bando tachango mafuta beta la drati les deux à la casse tout ça va tenter mais machine coûte ça maboko no et so kolonte le kwa biso basakini to so ba brillant to so ba clean to so nika le bito changer drap na biso pona mobile nanga mais yo machine coûte ça na pour ça osala na tenter mama oluka libala poani bon ça mabala na mais bino basa poto so boye Kinshasa et pas mobile bozana tante bino boîte ça bino au mona ba jeune garçon bino wana boso bimana bango mais kuna ndak no po na bon sate soko ekini awa yondo comme spécialiste yo tambo na bana mike ya kotamba en tout cas bo zapete bolanda biso kaka na chaîne na biso Pedro Production na Grâce TV tozawana tozabiso nyonso en tout cas ngai pe na ke kota mibali bino pe mibali na loba ngo papa tika mabo makasi yupo ko sa mwasi na oli ozoma mwasi muso ko zana longe tengama ko zana longe so sa ndenge nini mais mobalu asane au salaye na mona pe mbali muso po leki moni pe soutien moka bien osele mo stoka doti o moni pe sous-vêtement moka bien osele mo stoka zalo ko la papa ngwanzu ngani ka ba couleur rose abombelaka ya gaya ya ponaka rose na mona pe Thierry Pinza sombela Mimi Levitique auta ngo poto ayena ngo apesi cadeau
Mais papa pas sombi la bosse na bon o sombi moi soutien moi d'odorat moi bien oye et moi repé moi ça la na mbetu papa o zupe raso bandi ko raser o bandi ko raser o bandi ko raser moteur a tomber tout ça là ngopé ko ba te que net question et yo ba diki na ça bien et ça fait bien quand mo ba non a kata pelus a zo bandi ko raser bon ça ba tout yo kati ye facilisi yo be ko na tout no sali yo tika mobile na mama forêt équatoriale tala la so tomboli boy est-ce qu'on soit na baninga la biso te bangungi bazana ba kufa parce que der moko ebimana mais ça so inozo c'est comme ça note moi c'est potos en attente na ndeni bon c'est mobile na yo o kati mobile na mo su ba bouton ozo o sala biso kuto abino kuna bapoto za ba machine biso maboko na biso moko yo so ozo sala te yango so ba na kin o mona ba bali muningo comme te to bandaki na paso bani na pasi mais on soigner te ozo kipete o vider ça été mais la kini awa bazo vider ça y basi poto to bongisa mabana biso kopesa ka musala te ton na musala te mo bela poto ba bien biso ya Kishasa olinga ngote yo ke uti teka ou bien uti teka na ngana yabo na samba na ngata asengi ngai moteur na e eza vraiment na beso ke ça y na e a longola ça y umeli comme ça remplacer ça sika ngana pese raison na za kolimba makofi mononso mais yo mobala osingu na malembe nyos oboy mais ya na kinya akomi orine na e na basi ko tsuwa te parce que basi yana ba ebi ko longola ça y ba ebi ko vider ça y na moteur a mobile yo osaba compte bancaire osaba bomingo ose loko moko ti basi baby ko vidango donc basi so vidango ba zui rasoir ba longol pelouse émission za pona yo landa kango tango nyoso po bongisa baba na bino émission ambeto ye pona yo ngai ona zo be bino mimi levitique ngai pe nazana mobali na razaka epe na zwaka pe moteur na e na soigner kango moko pe msumsi ekutera lembi na e ou bien c'est des jours ngai mo pe na ko provoquer mais yo provoquer te point ngai mo pe na ko provoquer na ye na lati yo na lati ka tenia dana eva yo ka tana lo bateni lati ka dana eva na fandi ka ndina fandi mais na za tenia dana eva na tenia ko botama na sana akabu yazoko te she au fond de ya ka tenia za besoin era poussa nga mona bando provoquer mais yo surtout bando kopo koma na poto o koma na ope na yo ka msuba koma tenga na koma na ngai intercesseuse et bon ba picture sambela isa bien o bateli bana o moi sikuta so sambela baso ba sambela ka tozala ba rene wa mamba ba pesa pe conseil kamba mbetoli kamba sonité soko yebite ba lakisaka ndeko zolanda bwe uzo yokola pe obongisi libando mo bana okimati sika na boccupation na moi sa photo boccupation ni salo za nango to boite disposer tant pour na mobali na yo alinga kiyo pese nyoso ya nzoto no eza ye parce que utena mkuwa yo uta mkuwa mobali na mpanzisi nzambe ndakela kide mobali na pousser mabe yo bazo mkuwa mo ya mpanza mobali mais oza pona faut servir tika oza mkuwa tika isangana na musuni nyoso yozo kima point oza mkuwa ute pa mobali na o Ernest faut ça pas mal non obexake moko yo bandiko simba ye osuti coton osokotsa na matoyi soko silisi moko eza basi mususu msa silisi na mobile na moteur na côté essence mais fala kanga akangite azote manyonso ezo kitana se ezo kitape na se wana apa ngsa pete akembanga kya bongami alati susu sous-vêtement na butu susu mobile otala bilo morote yana ebisa bino bolandaka émission oyo ya mbetu na Grâce TV na chaîne biso Petro Production bandeko nyonso bokota bolandaka ngo bokenda su ba chaîne mususu te bolandaka o bozwa mate ya bien bandeko nyonso na poto tozo finga bino te tozo bongisa kaka biso pe toyebaka te balakisaki biso ezo oza mama oza mwa muke ko batie za mwa muka zo banga non conseil baloba te ke oza mwana muke za mukolo toza besoin bana mneza kitoko papa za la laisse bandeko nyonso bana poto bobongisa papa yo pe zaka na mwasi na ope à l'aise so moni pe défaut be sola na mwasi no te na moni lo mukolo ana na bimaki na yo na simbaki na mwasi
boko elekaki na oki solo moko bien ngenze zaki na kati oyebisi akubongisa kobeka ngwe pa camarade na ote tama kuna mwe pa mwasi na ngate bomba fe secret mwasi na soko moni oyebisi te talanda na Pedro Production na chaîne Pedro Production na Grâce TV émission mo mbetu landango ba ti bite mama mkola mona ki boko elekaki mwa ngenza na etikalaki bandeko soki osala beso osala toilette na olkei ozwa mai sukoli eko silisi osokoli mamai opase na se opase na sima ozui moi lingette moko opangusi suna se esili oye kozonga bien ozofana papa kitoko mais kolinga te mususu mo mona malative masuveti matanga zolonga stu basa poto bagenda na misala emso sala kile to tabosani na ale pas pressé moi ngenza atape basa kishasa pe zala ka pe bongo ba misusu tukato bongisa ekozala bien koleka lobi kokanga bando kite na famille lobi kolobateke mbanda na ngai atelinga zakala eza yo moko kisa libala ezande mbetu na respect kisa libala ndango zango so ezake baba ko simba bango esuka na mukuse mais o ayo so so lenga mobali na o nga benga ki bébé o benga e bébé o so lengela o bercer bébé apesa kini o pese libele o so pese poto poto o so chanter pampers o chanter pampers o tie moi poudre ya za bébé na oti merci na bandeko na biso nyonso ba o balanda kabiso na chaîne na biso Pedro Production Grâce TV en tout cas bozala ke belé Thierry Pinzi nazomona lisusu Nancy Mandiang mama Lopango nazomona lisusu Ngwanzu yende grand comédien bolanda ka etango nyonso en tout cas na pesi bino mpote mingi na liste na biso cameraman les grands cameraman baza bango belé te meye na benga kaye manzambe ya vision botaka image tala karande kota tala kande bozotala en tout cas quant à moi je vous dis bye à la prochaine ciao.